site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio LG Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viens à Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi Agence ya moko o elongoli bana kini complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai okoma Kinshasa net na film o comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bisson à Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans le quartier, dans le cas, nous pouvons faire le même prix, nous pouvons faire autant de lignes qu'il y a dans le cas, il y a moins de foot. Sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long Dubaï. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Il faut que nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Oui, bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, votre amour, votre attention. C'est vraiment votre belle émission, comme je le dis souvent, Herbo Santé. Merci, merci pour la fidélité. On a vu tous les téléspectateurs, on vous a partout là dans la vie, on fait ça vraiment attention à Cassie. L'émission a bien été tout à l'aise. L'émission est toujours présentée par la Yémei, la de la presse et de Souka. Vraiment merci Nabino, Kamina Obaki Masolo, OEB Tamara, toujours n'a invité à la très spéciale, maman Laurence Moui, mais les gens à mon côté à accompagné na maman Tété. Maman Tété, vous découvrir maman Tété, ce qui a zanani. Bon, on est au bêta pour moi solo, na maman Laurence Moui. Pour les autres, à l'objet, au bêta PCT mini, na maman botanie stérilité, la stérilité, nous savons couple, et ça désordre. Na ba foyer quand nous bango to les battre on conduit toujours ya kolobe lango. Merci mon soeur bandi maman Laurence c'est mot de la bino bonne ma soeur. OK au hasard numéro 1 il y a Herbo Pharma et nous avons invité la biso le plus spécial la invité Nyonso. Vraiment merci la bino tout pour la bolimona kakani na lobara mais le moment Laurence a payé mon côté donc on a maman tété oyo aza vraiment mon kitani comme on dit elle est à la naka maman Laurence Mboui donc elle déranger va les côtés on a maman Laurence a dit sur maman tété non maman Laurence maman tété aider le comment vraiment rapidement on va nous poser la biso to présenter déjà va inviter la biso to kotani bazon ngenga ba maman et un peu samonini. OK c'est Claudie. Nazana sango ya santé malamu, vous savez que bien que la santé n'a pas de prix. Santé sur les kitoko, production humaine, ça la va bien. Toujours se multiplier comme on veut. Parce que quand on a mon belé, va marier belé, va dans la difficulté à Bogota.
ezali parce que santé na bango eza malamu te. Parce que santé eza malamu te pour répondre peu malamu te. Raison par laquelle lelo émission lelo tozoteya bao nyonso babali 2 ans ekoki mwana azali. Ngai nazoloba na bino naza mama Ebo santé naza pe nazala pe accoucheuse parce que na botsaka naza na maternité ngabo akomona bango elekaka. Alors naza na domaine wana naza na dona sobotaka te. En tout cas naza na plante médicinale ya kitoko oyo ya pressé soki enveloppe wana ezwa su chaleur te topesi chaleur mpaka sanza wana okangi nde but toye na yango lelo na émission lelo ngai na consultante na ngai aza mama tete konsultaka na ye ayebi mpe mosala wana ya Ebo fama toumeli na ye eza problème yake bamarie nyonso bao bazolela bana. En tout cas bakisi moko oyo ezosalaki soki olingi koumela te sanza kaka oyo ya mibale oza na mwana euti koya. C'est le message qu'on pouvait quand même annoncer na bao bayaki toyokoluka bakisi apprécié bakutaki esilaki vite fait baebele balingaka ya vite fait wana oyo tosolobi tozala de sorte mpona baoyo baza apprécié te. Par exemple obali nozala na problème ya libumo enyongaka makasi ezopesa douleur makasi baperiode mensuelle sokoki wana tokopesa ya malembe me oza nano na presi ya kobota te topesa oyo ekogere keti jusqu'à ce que babiloko wana ekosila nde okandiseni me bao basi baomeli 2 ans plus. Ok, kobota ezoya kaka te bamosusu babeta ba 20 ans ba 15 ans balini kaka kobota ezoya kaka te. Bien aimé nzambe oyo ya likolo aza monene. Il y a des plantes miraculeuses mpona kobota. Plante wana soka osaleli yango ozala na kiste ozala na nyom ozala na trompe bouché ozala na nini quelque soit na libumu esala blocage to ekodebloke mpe okangi mpese ekodebloke okangi parce que eza wana nga mbenga yango plante miraculeuse. Pourquoi esali ndeni yoka na histoire ya baplante wana. Plante wana esala makambo oyo tobengela yango plante miraculeuse. Esali mama moko ayaki mama wana abali na 18 ans. Mama ameli bakisu nyonso esika ebele mpona okanga zemi akangaki te jusqu'à 38 ans. Mama akotaka we nakobota boti te nabota boti te nabota azaki zoto mike aye koya sunene azobota kaka te. Biso tolobi boye tozaka na mama tete toyebisi eke biso nde toza boye tokoyebisa yo eloko mosusu te katomeka ndenge olobi totunaka nanu age oza na age te alobi age akobota alobi age akoti mariage alobi 39 yango toyokeli mawa esalani ya mpe pasi tolobi boye topesa ye ya presse elamusa mabota oyo ekauka ebotama bablocage nyonso ya basinga nyoma bakiste badetrompe bouche makambo nyonso donc trompe ese ekangama nango eza bloke kuna esalaka lisusu te topesika ya presse wana so tebisaki eteke eza presse tozonamaezowa lokola olobi parce que makambo abetaki masolo alobi mibale ese ekufa bazongisi ngai ekufi lisusu. Donc bazwela bambanda bamandalo basi boti ngai ezaka bo donc mobali aza problème te ngai moko mama nde naza problème à s'assurer déjà donc topesi apprécié donc topesi apprécié ye mpe azalaki alobi nga kutu nasili te naye kotia na nga makolo tika kaka ngai asi nakufi na ngai nabangi na kopola te naye kaka natia makolo tolobi kasi biso mpe tomekana tozweki apprécié tobali okende akei tolakisi ye mode d'emploi mela boyeboyeboye akei tomona kaka toyebisi eke mela nano mpona 15 jours après oyo ozwa lisusu mpona na 12 jours aye
Amélie à tout ya dosso Thomas ça n'est le bac à être côté ma collègue soit aux ongles azui pour deuxième fois à quel belle tout le monde y était tout le monde la réponse tout le monde y était un jour elle au bébé la mission on m'a comme nous sommes on a un miracle bien les années na moni neti na kangami so pe to vanira kimia to dimana to zela 3 mois 4 mois 5 à 6 mois so ke échographie est confirmée wana pe biso to kozala sur mama azeli to tikanga to makaye kosana misala makasite vana na repos il faut ça la boto pe on peut se ba condition médicale pour avant de ça et longwate ça l'avortement forcé ou bien avortement involontaire soit tu dis ya ba misala ya kobeba te ba mouvement nyonso o eza les contraires to pesier à respecter 4 mois et 6 mois musika na kena ya échographie ke pour confirmer ozela 6 mois 7 mois to pesa yo mwana aza mwana mwasi be mobali 6 mois ba confirmer mwana mobali tikatala stipefe ba tusu ba tawo mwasi alobi oyo bobenango plante miraculeuse donc tikala ki 5 ans à kota menopause mais combien de produits amela combien d'efforts à appliquer kanisa ofandi na libala oboti te bazule mbanda zobuta musala na okomema mais ye a fréquenté sika nyonso kaka obota te mais plante miraculeuse oyo ezwani posate azui akani déjà aboti mwa kobota tala mwana elongi tata na ye moko alobi non il faut kaka na tango tona profiter même 2-3 na 2-3 na ndenge bazola de sous traitement mwana aza nano na ina ne 6 mois otena langa déjà traitement nazo pe mwana mosusu voilà que ba plante qui a pressé ezala o ba plante miraculeuse parce que ezopongola makambo oyo mais abondela combien de temps ba église nyonso so asali na église 6 ans botite à baluka église 7 ans botite à baluka église tika pona kobota mais aye kobota na plante miraculeuse maman Laurence ça tout peut mission dans mon pied maman tété même ceux qui va téléspectateur qui est l'autre ça peut la présence il y a maman tété toyoki maman le doit bien escopé ta c'était ma casse na mambo etali mabota et donc yo posa maman herbo maman herbo et ça bisonani ni vraiment ça na base ya stérilité ba cause stérilité on la yo batona sozo la ba yeba oko simba micro alors ya solo maman stérilité ya ka ngomo côté eza na ba cause eko za l'infection cause eko za la myome cause eko za la kyste cause eko za la insuffisance hormonale myome ezali tumeur oyo efandaka na cavité utérin place oyo mwana afandaka oyo bato mosusu balobaka ke eza matrice alors na matrice wana eza nde ndako oyo ebombaka zemi ntango ndako wana ezali occupé en tout cas ezali impossible po place azemi ezate oui po mama akoka koconcevoir yo ndeko mwasi nyonso oyo omoni toza na problème ya myome ata myome mpo ezalaka bamosusu tozwaka bango awa baintervenir même 2 fois ezongi kose décourager te soki omoni ke myome wana ezali na ergo pharma okozwaka traitement eza moko traitement wana oyo yo omeli yango edisoudre masse nyonso oyo eza na kati ya utérus na yo utérus etikali polele oconcevoir mpe malamu soki ezali problème ya ndenge tolobi ke eza problème ya ba insuffisance hormonale pendant ovulation yo omonaka ba clair cervical ya col te mpo mwasi fo se surveiller pendant ba omoni bacycle no eleki il faut surveiller na komi na période ni mais soki baclair wana eza te elakisi ke hormone na yo vraiment soit eza moke ou bien ezali te oza na insuffisance eloko nini ememaka nde tolobi problème ya infection soki ozwi infection ekendaka nani kodétruire okomona ke soki edétruire yo bahormone wana ekozala normal te okomi na problème ya insuffisance hormonale mosusu okomona ke kaka na même infection wana ekei kobouche yo batron moyen oconcevoir eza te ekomi na problème ya batron bouche
au monique ceux qui ont un problème d'infection maman yo monique ozo et tu as un trouble il y a ba règle madame on peut poser traitement ça comme traitement on comme si ma infection mais aux ongles normal ba trompe comme débouché ceux qui ont papa pour le bien infection ça papa maman infection peut avoir papa ceux qui papa ont un problème d'infection qui n'a pas détruire semence à papa alors biso na ko farma to traiter ka couple ceux qui maman a un problème d'infection to traiter to ben si papa to sali be examen to traiter payer ndio kumona ke bango mibale bakomi malamu infection anesi bakokoswa mwana. Oui maman t'aider avant de continuer to zongi la maman Laurence peut ça selon ma adresse na biso tozali sur boulevard Lumumba avant au katama ya njili soki outi côté alimentaire outi lemba outi kingabwa outi ba côté nyonso kuna o l'équipe matete référence ezalaka arrêt Shekina okitiwana au 46 prince na el kaka ya Shekina tozali 3e parcelle avant katama ya njili okomona pano na biso soki outi changu okoleka mke pont ya mayanji avant comme na Shekina na main gauche okomona pano na biso. Oui, merci. Maman Laurence, tous on a eu et puis c'est sur le c'était la maman de l'infection et puis pour le bel souper nous qui m'a cambié et mon voyez. Bon bien on fait à la base, il y a stérilité. OK madame, ole to comme apuna mais nazaki na mukia webisa ba maman na ba papa ba botite ba maman teta tukolobela ba papa mais nazo kota na ba maman. Ba maman mususu omona zo traîner na libala 8 ans. Tango koya boye asilisi maloba po il faut boye banga na za mama na yebi passe moi so apotite moi so apotite za douleur l'équipota la douleur l'équipe takufeli na motema mais yango siko toza na ba traitement na ba kisi après pona ko soulager mitema oza ya kosika pona ba mama baziki motema po likola kozanga mabota wana traitement après wana ndeto bomeli bango mais ce qu'on les a ndenge si souvent on a par exemple mutu aomeli abeti 10 ans or les a problème ya nini ovulation ezosalama na retard mais soki mutu aza na ka ndenge wana en tout cas soki azwi plein d'autres toza nango contre la stérilité féminine ya pressé déjà akopesa baouvert force ya kotravailler à temps mpe kosala nini kokanga temps ya kosala nini semence qui est dans le vide te mutu akanga mais soki sikoyo ekozala stérilité mosusu eyaka na ndenge nini mona eza nde manque de sécrétion ye aza nango te ata kosali ndenge mama ata bondeli kwa ntongo pokwa parce que mwana bokosala te ke mwana yaka nde na nzoto eza bien charnel parce que soki te Jésus alingaka alongwaka na lola akoya na sia mokili kasi tala kaka alekaki na Marie mpo aya ateya biso lelo tolanda ye na nsima lokola bato azwaki na nto alataki nzoto ya motu kasi po mona mwana oyo akomela akoliela akolela koloba lokola motu fo aleka na nzoto na yo mama mais soki nzoto wana eza na badefauts eza bamaladie manque de sécrétion manque d'ovulation baproblème biome pas kiste pain tokopesa toza na plante oyo spécialité ya stérilité féminine oyo eza kobroye kobrise baétape ya maladie nyonso wana vite fait po ke mwasi topekisa ye kolela parce que kolela wana erbo azwango na motema aleli lokola ana mpona bamama oyo balikomba ndenge baliaka balelaka eswaka biso na motema c'est pour cela tokenda koluka eloko wana oyo plante oyo eza destine ya mabota eya facile mabota ecomplike mutu te parce que mutu nyonso to oyo abotami na mama na ye na tata na ye fe abota akozala bloqué na nini soit la santé n'est pas bon. Si la santé n'est pas bonne, il faut répondre répéter. Donc, on a un peu de anomalie. Par défaut, quelqu'un peut te le la moitié, mais vise à te le bango. Mingi c'est bon, mais donc la question est bien beau. Ma plante pesawana, il y a malheur mes amis. Pour la bateau, bazala chaud les 30 apotes, les 15 apotes. On a trop se pélaté. Au moins, on a pour yozo ya nandako.
bakoko na se bilamba ya se bakushe na batokoni bona bana mpeso baleki ebele na ndako ezalaka te désordre mais tobota na gestion mais mpona plante ya kobotisa bamama oyo baza na mpasi lokola pota tobombeli bango kadoka ya baplante ya presio wana parce que hémorroïde ezalaka mpe ebukaka bapapa ebuki bamama soki oza na koto oyo oza na baproblème ya bamanque d'hormone koto oyo papa aza na baproblème aya kokotala hémorroïde lisusu hémorroïde ye kobakisa maale nde ebuki ye soko mokongo ebuki mpe mama mokongo koto mama kobima mama akomi donc désolé papa koto oyo pour comme papa il faut d'abord à conjuguer des efforts tout cela tout bon mais les par couple pour baser la difficulté par plantes de guérison sur base de plantes médicinales de l'herbe et au santé yangwana de tozo c'est la parce que ce qui mutazo mona passe azalaka besoin na muto oyo partager na ye pasi wana soulager pasi wana c'est raison par laquelle toponaka baplante oyo eza na basolution quand même que ce n'est pas toute sorte de plantes qui va donner la solution au problème ya kobota ce n'est pas n'importe quelle plante ezalaka mpe rare tonyongomaka mpona komona yango baplante qui agissent sur la stérilité. Moto amela boye amona changement de cycle directement. Si vous avez pas perturbation, il y a des cycles, complications, douleur, à tout moment, améliorer, absence de période mensuelle. Les hommes, comme ils ont un âge, 38 ans, il y a un peu mais ma botte n'a nos sanité. Or, que les hommes, le boton dit ça mokili le mola zelo na mai mais les loyozo la mwana moko azate est-ce que c'est possible ata moko azate vraiment ça continue tozali kolobela bamama bazali kosouffrir na problème oyo etali stérilité en tout cas bokanisa eza masekite eza makambo na solo na nzete oyo tolobi ke plante nzete ya bokoko bakoko na biso kala bazali kobota te bazali kosalisana kaka na banzete bazali kobota yango lelo tozali na yango na médecine naturelle po bota mapasa komona te ke eza likambo ya soki ya ndenge nini te eza grave te biso toza na plante soki balobi ke obotaka te omeli kaka plante wana omoni olandisi mibale misatu okomi mare triple mare quadruple okobota bango nani kati yo moko okata nanu okobota oyo nalembi nanga bana baleki ebele ya solo bamama bolemba te mare double azaka boyi koloba na moi bolanda ye na mutu parce que na moi toza limité toza baboti tobangaka bana tobangaka babokilo tobangaka bato mais na mutu totiaka nyonso polele na mesa nde tokokoyeba oyo oboti te esika nini yo oza bloke okotosha yango ntango okoya mpe topesi yo traitement ekokani na yo oboti ebele bapesi biso bakombo yango ntango napesaka bandoi nanga bakombo bazalaka ebele tukine Bravo, chers téléspectateurs, comprenez l'ambiance qui règne sur ces plateaux. Toujours, là, maman Maïe, les mamans, bah, quand même à féliciter, quand même, vraiment, bah, merci Bélé, maman Laurence, bah, encouragement pays, il y a trop pour la population, pour la surtout, bah, il y a un couple. Merci, là, c'était votre magazine Herbo Santé. Comme aujourd'hui, Tozwaki, Maman Laurence, la Maman Tété, merci pour l'attention à Bino, Nyon Socié et Lobami, au la zoki occasion pour la Dabiso, au Yoki Biso bien, au pas occasion pour la Dabiso Té, Biso Nabino Tokutani, prochainement. Merci à l'équipe technique Mobimba, merci à Gassibizi, merci à Bino tout, merci Tracy pour Melega, à toute ma famille, les Bino Tokoyebinga, l'émission Nabino Yango, toujours pour vous satisfaire. Pour aujourd'hui, la réunion de la presse, c'est Godia Souka. Là, on va inviter la reine Kitoko Banda Kongé, la Kitoko Makasi, on vous dit au revoir. Au revoir.
indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somoli masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi capsa donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié